Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus kozala baprésident mibale misato mine ndenge bakosaka balingaka batrompe peuple congolais toyebisaka bango ke mboka na biso eza bobelese na président mo kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo ye nde azofiakola bango maka ata ndenge basalaka vantar basalaka mwa bulu yeke makelele na kati ya ville ya Kinshasa mpe na Congo mpona koyebisa bakongole ke Félix aza président te ye nde bazokamba ye a partir ya kingaka azwaka bainjonction kuna aza marionnette toyebisaka bakongole ke eza lokuta mune tolobaka biso na bino efo totia bala te totikela temps na temps totala lolenge kani mboka ezokambama bitumba oyo biso idps tobundaka pendant 37 ans tosala opposition mpona kodefendre bavalere na kati ya mboka na biso opposition tosalaka ezalaka po ete biso na bino tosopose contre baimpunité tosopose contre vol mpe détournement idps viva bitumba wana ekokende inaperci esengeli tolakisa bato nyonso lolenge kale bakambaka mbo idps viva tant biso tozwaki pouvoir toyokaki confusion ebele na kati ya mitu ya bakongolais oh non Félix ayebi eloko te Félix ayebi okamba mboka te akoka te toyebisaka bato ke mpo bino bozalaka libanda ya idps soki bozalaki na kati mbele bolobi biloko boloba wana tolobaka na bino topesi bino ta moke bozela botala ndenge mboka ekosala nini eotombwama lelo nani akocontredire biso ke mboka na biso etombwami te idps viva Parlement de vous pompage viva. Lubanza. Toyebisaka bakongolais ke bozala mitema ya kokita. Lokola badongolo miso bakoalitere na biso. Oyo biso toapproche bango. Tosengi na bango baya. Tokamba na biso na bango mboka ensemble. Bango batali par rapport ya 18 ans bango basalaki ya pouvoir. Lolenge batenir échec ya munene. bamoni ke soki bayeba na biso lolenge biso tokokambela mboka na biso ekozala soni makasi mpona bango idps viva c'est pourquoi tozokende molo peuple congolais susi ya bandeko wana nyonso ezalaki nini ezali nde mpo ete bino boretire confiance na bino epai ya président de la république oyo bino population bomemi ye ntina au sommet de l'état pourvu ke agere mboka na bino kitoko me bokokonstate ke mwana mboka Félix Tshisekedi chef de l'état azosala mosala malamu me bato oyo bazali na bolingo ya mboka te susi na bango ezali baetufe mboka misala nyonso président azosala esala nini elimwa emonana te c'est pourquoi tozali kopesa longonya mingi na bakongolais parce que peuple congolais akomi mature moyen okosa ye lisusu eza te lelo peuple congolais akomi vigilant soki oyeli ye discours ya lukuta abambi yo maba akobenga na yo lubilu okei na yo idps viva donc longonya mingi na peuple congolais biso nyonso tolobaki esengeli tosaligné na nsima ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali le seul président oyo azali na fardeau oyo azali na bolingo ya peuple congolais oyo azali kobunda na ntongo midi pokwa pourvu ke unité ya bakongolais ezala idps viva batongolo biso oyo batortiraki mboka na biso mingi oyo bamemaki peuple congolais na échec soki botali lelo bazali konyonga motema na kati na bango mingi mpona nini parce que
bazali koloba lolenge président de la république azokambela mboka na biso ezali koefase biso na scène politique idps viva boyokaki bango na makelele awo te alingi azonga na politique ondiri alongwaka idps viva moto aza koekipe baposte politique me yo ozoloba na biso ke alingi azonga na politique seke alongwaka azalaki libanda nde tozali koloba ke makelele wana boyokango lisusu te eske eza lisusu idps viva politique oyo biso toyekoli na makolo ya fe Etienne Tshisekedi mpe asonam kolobi politique wana mpo yo olonga yango ifo ozala mwana ya ndako. C'est pourquoi ozali komona ke mwana mboka Tshisekedi Félix Tshisekedi Tshilombo na lisanga nyonso ya bato ya mayele oyo bazwaki mboka na biso en otage balobaki bango nde bakogere bakongole nyonso baza na poche na bango. Tous les professeurs ya université bato ya mayele baassistant donc na bagénéraux oyo biso toyebaki te ke basoda bazalaka politique mais lelo ekomi na bagénéraux mosusu ya FCC bato nyonso wana mwana mboka Félix Tshisekedi alingi bango nyonso na signature na bango na kati ya sac mo azokumba bango lokola bantaba bazolanda na nsima balobi te po politique oyo totikala komona yango idps viva tozokende molomolo nani mpe tobandi mosala te oyo ezali baextrait appareil judiciaire oyo président de la république alobaka na discours na ye na Londres alobaka na biso nalingi justice oyo ekozala kokambama na kati ya présidence de la république plus ou moins epai ya président de la république alobaki justice po ezala indépendant. C'est pourquoi bobandaki kokonstate ke tina baappareil judiciaire oyo bazalaki na kati ya animation baanimateur bazali kosala justice oyo ezali équitable te o na kati ya république na biso tolobaka na bakongolais kongolais nyonso azali kongolais me bango bakomema biso ndenge nini justice ezali mpona bato ya idps soki bobimi bolingi bosala marche mukamata ekanga bango tia bango na kasho idps viva tolobaka na bango comme c'est idps viva soki boyokaka te bolanda bokoza te ke bato wana bazosala mosala ndenge esengeli bazwaka injonction epa président de la république te bazwaka injonction epa secrétaire général ya parti politique na biso te bazali indépendant bazali kotravailler lodenge mosala esali esengeli lelo bato bamesana kotortire peuple congolais kotanga bacongolais à tout moment bakomi komela soki bino bokota aner te na aner wana ezalaki na mutu oyo babandaki kobenga tout puissant oyo abandaki kozwa bainjonction ezowuta na présidence de la république na régime passé mutu wana soki bakangi yo na aner basali bamene baenquête soki bakonstate ke toi tu es de l'UDPS yeba ke yo ya yo ezali loi UDPS viva soki bakangi yo ke yo ezali mutu ya UDPS abia bino bato ya UDPS ofingaka président Kabila bakotisi yo na chambre oyo bakokotisa yo wana si tokoma zero ye bakoya balobi keno tozokabona bino bachambre soki bakaboli yo chambre kote bakomema yo yebaki kokende mokilo ya yango wana idps viva lelo Dieu merci parce que Nzambe a répondre na mituna ya bakongolais apesi bakongolais le président de la république oyo bango moko bamemaki na mutema na bango oyo ayaki po ete asunga peuple congolais parlement de pompage viva. C'est pourquoi boko constate que bamarche nyonso basalaka awa oyo Félix na bino wana akokomisa décembre te osela tokobotola ye pouvoir tosimbisi ye toyebisaka bango pouvoir basimbisaka ngo mutu basimbisaka mutu pouvoir te pouvoir eza eloko mosusu soki Kabila alingaki kosimbisa pouvoir
c'est que toloba ke mboko ekomaki ya ye azali kolwa mibeko parlement de Bourguiba président de la république biso nde tovotaka ye na se ya mbula ezobeta moyen moto akokosa bakongole eza te lelo confusion ekoteli bango biso tokanisaki ke na kati ya mboka na biso tolingaki kozala na baopposant parce que pouvoir moko te ekoki kotambola soki opposition eza te mosala ya opposition ezalaka nini ezali ya kotravailler ensemble avec le gouvernement même soki bino boza part mais na mosika bozotala eloko nini gouvernement azokoka kosala te soki bokonstate ke ezali na bafai songolo pakala mosala ya opposition nde yango wana obengi bamembre ya gouvernement idp suivant obandi kotalisa bango botala bisika botravaille awa bosali mbeba po ete bosunga peuple na biso botika eloko oyo bosala oyo me biso opposition na mboka na biso tozokonstate ke opposition ekomi ya motema mabe lokola tokonstate ke bato wana bayebaka politike malamu te tosengaka na bango bayekola politike na nsima ya idps c'est pourquoi lelo bokotika na koyoka makelele moko vérité des urnes ezalaka lisusu boyokaki totikaki vérité des urnes tokomi na dialogue toyebisaka bino après dialogue bokotika na koyoka su lisolo esila lelo bandeko oyo base komportaka mabe mpona komema biso na baelefika nyoka lelo bandeko wana bakometaka bapeshe pour rien parce que toyebisaka bango biso na 2011 ntango tokei na élection tokonstate ke Chine arambo ayibaki biso pouvoir président Etienne Tshisekedi alobaka na biso nini jamais alobaka na biso ke bokanga Kabila soki boboma ye bokanga Rwanda boboma ye te alobaka na biso mutu oyo akomona Kabila akanga ye aya na ye vivant atikala kolobela biso te ke nganga boma alobaki boya na ye vivant ntango akei na bademarshe na ye amoni ke justice oyo ezalaki en place ezalaki manière mpe télécommandé oyo abanda kozwa bainjonction na présidence de la république wana mboka alobaka na biso bolala pongi ya babebe bolala pongi ya babebe lelo bandeko oyo ya lamuka nayebi te boyokaka bino lamuka ezalaka lisusu toyebisaka bino ke bato wana tokosilisa bango nga bakosemba na katumbi batrahir ngai idp silva bemba na katumbi batrahir me ntango toyebisaka yo ke bato oyo ezokopere na bango oyebi bango te bato wana baza bacommerçant baza bapoliticien te ntango toyebisaka yo ke tala nsima songa mutu sala politike ndenge esengeli yo olobaki okotikala kosala politike wana lelo ntango bato wana nyonso bazwi kope sikoyo yo otikali yembele okosala suni yango bomonaki avant président de la république akende États-Unis ye moko asalaki nini amikendelaki avant idp suivant amikendelaki avant po ete aluka lolenge nini bakutana na chef de na ndenge toyebeli le président de la république akoyebisa ye kaka ke soki olingi lisolo tozonga na kati ya mbo asa alobaka na ye bongo une fois tellement ke azalaka matoi mangungi moya yoka akendeki su libanda mais chef akoyebisa ye tozonga na mboka nde toyebisaka bino omoni mboka bakambaka pays lokola mutualité te bakambaka mboka lokola likelemba te lelo ndenge yo oliaki nga mpe nalia te surtout eke bakongole baza lisusu ya kala oyo babanda kokosa te moyen bakosa biso lisusu tolobaki na biso tovanda kimia tokotala ndenge bakambaka mboka banda depuis président de la république Tshisekedi Tshilombo aza na pouvoir
botikala koyoka ye asala échec nyonso bazobundisa ye po ete atenir échec peuple congolais aretire confiance epa na ye biloko wana moye simba eza te ntango bango babandaki kokanga biso kokotisa bato na aner mpe na bainnocent biso tobanda kosuporte me lelo soki bakangi mutu moko oyo abanda konyokola bato ebele ye soki bakangi asamba na aner abandi kosala nini abandi kolela ye toyebisaka bino ke bozala kimia mokolo moko akosala nini mokolo moko akolela idps viva botala lolenge badongologisi ya pouvoir ya plus de 18 ans ndenge babanda okambela soki okoti na armée okomona ke eza na baka moto afe perde idps viva général oyo awuti kokufa delfe kayimbi biso tolobaki na bakongole esengeli bozala motema kimia bato wana baza bato bafiltraka mboka na biso makasi ntango tozomene banke ye alobaki akompanje contre gouvernement soki tomene enquête tokuti ke liwa ya delfe kayimbi euti kote kuna tokosala na ye nini Parce que pouvoir du président de la République, si vous ne le savez pas, pouvoir du président de la République, les alliés pouvoir et à peuple. Président de la République, parce qu'il a nommé et ça l'a guiné. Et maintenant que ça l'a guiné. Alors, le quoi le contexte, c'est où ils sont au pouvoir. Les Sénégalais va congolais va y avoir le pouvoir de Bisso, jusque là, et ça l'a partagé. Parce que tout ça, le pouvoir, il y a gouvernement, il y a union nationale. Alingi atala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus